Fabien Assali pour Molingani Tanga Masolo boucle. Merci chers téléspectateurs ndenge bozalaki penza ebele pona bolanda émission oyo Lingala News vraiment magazine oyo elobelaka bino ba actualité ya solo lelo penza tolukaki penza président JP Massamba vraiment ndenge première réunion oyo elekaki penza lobby tomonaki président JP Massamba te yango vraiment toyito tuna penza président JP Massamba awa na Chic Choc Loenge bino programme bozo sala ndenge nini. Bonjour président. Oui, bonjour. Président Donito yeba vraiment programme eza no ndenge nini. Na pesi melo ba mongi tambote ba imboka ba tâche na télévision ngala ngadios wabebe moi na pesi mbote wabebe na pesi mbote belé et puis leki na motema Sandra Mawete na pesi mbote les boules za suka mama misapi. Biso programme eza nango ba septième baga ba on tout programme ezali omoni les gens ba bossa na ba source source affaire ezali Chic Choc Loenge mutawele la zate mais tous a na ba source ne peut s'absorber valeur moi nyo ça na tata na bango moi ça outa quelque part programme ezali lobby dimanche tous en veille mortuelle ndenge bande ka poto bravo à vous na mona bossa segi wana dimanche tous en veille mortuelle pour nous organiser des causes avec le rôle à biso Johnny Fay tous en dimanche ils allaient veiller mortuelle petite rose la corps et ande ko à Paris tikoya tout en mort tito kundaye mais veille mortuelle ils allaient lobby dimanche à lobby et bembe fo ils allaient na famille mais Chic Choc le ngezo et la wendeni bon na éviter que la famille d'être ni bembe ngo ils dans la famille na poto pe kuna dans la famille besoin na morgue et bien mais avant la morgue ça c'est une famille na rolinga balongo le bembe na morgue bale na otina ndako bachango wana balonga te on comprend attends le lia na ngai mais so est-ce que ne bembe okima c'est-à-dire quoi matanga artiste basala kaza na deux familles famille artistique na famille biologique elle est famille na efai mobia la faya famille na bangonde bazo ça matanga za pana bango na delvo biso so kendaki kuna nzoki peta okene ko sona ba mère batunyos mais famille artistique parce qu'il à Botama na Chic Choc Loenge ndé na ba ami et connaissance ba ça matanga na ma etcheri awa et puis ba ça la veine na bango ya mbala liboso ba ça na etcheri pour la mémoire pieuse ya ndeko na biso to mona ki artiste na moko Robert et penza e comme il point na atomboka ki vraiment et pas comme na point que non matanga izaka na famille izana etcheri te vraiment artiste Robert matanga na etcheri alors ba boy na Chic Choc Loenge non pour etcheri za Chic Choc Loenge bon nga obi ke batumzobi ko bapeso ba koli ba mémoire qui m'a baté belé so pena muta koli ba mémoire qui m'a artiste nyonso za na place ya uita juste la na awa to kufela ki Moscovite ve Chaba et là groupe salon mtezoki le devant groupe salon pas Chaba uite mais Chaba dans Zonzinger to kufeli ve mayen kwedi maimputu Chic aipen Zonzinger mais groupe salon mtezoki le devant pour aller mutuna bango leki na biso Solange Mindondo pe à son âme to mona ki pega azali mutu ya salon mtezoki le devant mais azaki Zonzinger koza ba dépôt de mezi mabe moi ba réunion tu salamaka ils avaient ba intérêt mo gezalaka intérêt en bongo tous ces commissions ça ça mara pour en bongo y a rien pour rien mon échange on est baité alors bi ki to gné ko liambongo ya maman Chako gouverneur benga juste le qui 2500 bon ba les 2500 mais tu comprends des choses que non oh bana mai ba sala ngombo na cœur te amour compassion za la raté ils ont embêté limbongo pour son bongo ba tiraillement muto ko beta muto balka pour en bongo nazo bossa ki epé un jour okufa vous voyez matanga ba pekisi pa ba janite ba pekisi pe Chic Choc linga sa matanga na été mais mon homme ça prendre en charge net enveloppe il y a batia maman Denise première dame fondation pesa kuna j'aurais appris il paraîtrait absolument kuna et ce artiste be Chic Choc linga tout na maman mais ba pesa enveloppe combien pour pesa plutôt louer ba bis non bino ba artiste faut s'organiser na ndenge na bino pourquoi mba corps ya ndeko na bino ça se passe toujours comme ça ba divergence soit ndenge esunga planté puis ngana ba c'est la réunion mais les gens qui sont malades comment vous savez réunion sur mta daït on a V100 cynique ça fait 6 mois qu'on ndako
membre na bango bela bukana bassin ata mutu atala arrêté njimbo matala arrêté mais au moins matanga ata ba misi ba paquet ba veste mutu to kam aussi amisa énergie cravate ko kama na gauche pour ça l'hémorragie pour la rambongo kocha de matanga place mibale que famille ba okanisa bozo za mbongo que bato ba yo tala bino tellement victoire eza central neti bozo mbongo famille ba okanisa bino mabe yango azo ba pona point wana ezara place mona ya azo le ba a comprendre mama lo baté vraiment batisi ba coller dans ma problème bata poto ba sa cotisation te so mbongo zo bisa na poto na famille lo baté pour la moni mutu mo tu pesa ba 10 000 euros a pesi contribution matanga 10 000 euros mais ebiké première dame distinguée fondation et une sa corps Jani m'a pesi 10 000 monsieur gérer après pesi ceux qui 5 000 3 000 so mbongo ba cotiser côté ba compte wana bongo famille lo belango te o belega organiser comme mon cœur restreint même o ya poto mobimba zo organiser Londres à Paris France Belgique Londres partout ça va cotisation ce que ba lo belango te pour ça l'organisation bien que mutu apesi mbongo epa mutu bo apesi mbongo epa mutu bo ke chalo yingi bon yo kufeli mwana yo mais ndeko mo musika alinga sala matanga epa ba voisin eko salama mwana za ya yo mtobota mais oki sango no ndeko moko obo sola pena ye anoso na mwana yo anga tsa matanga mo pa bato pour azo mbongo c'est dans le sens papa aux envie o tolerango non maman déjà première dame apesi mbongo oui mais toboyi ke batna batba c'est à prendre en charge un point barre papa marama tu es matanga nelega matanga mindono te bi suite matanga ya mambriko ko matanga ebele wa za liboso te bi de suite sala maka tant mbongo pesa maka na simanango asa yango wa ya kokodio ko elega bien imo bigi matanga yo yaga oyaka Zaina ya tense. Il y a une tension que vous devez à Sanef. Il n'y avait pas de monde. Maintenant, les gars, il a perçu. La famille, comme moi, j'étais là. Maintenant, les gars, bien été coché. Il y a un coco de bongo. Maintenant, il y a un abisso Moscovitch ou Arikita Bongonios. Chaba. Chaba, les gars, il a perçu. Tu fuis, et puis, des mots, il y a Yaku tout. Maintenant, les gars, bien. Maintenant, il y a bien pour vous vendre, membre famille, vendre que non. Jani azaki mutu ya nzonzing Jani azaki na groupe na ye Jani azaki ba mie connaissance et puis matanga beta la rapport kokodio kona Jani kokodio Jani azaki na scène kokodio azaki na scène te et da différente de balela ba ndenge nyo so poto mo mele la ye ya senga ta poto ka so ba senga mbongo batindele ka so ba pesa tiens donc ba prenez voir ça so bozi groupe moi ba bossa ba condition faisons nos cotisations organisons-nous merci coup de chapeau la première dame. Voilà. Ouais, président, tout le monde est déjà Thierry, boni déjà pour ça la décoration. Très bien. Pour un programme déjà matin, bon ça décoration. Vraiment tout le monde. Mais oui, décoration, vous allez passer toi dimanche, je le répète, toi la veille mortuelle awa. Il y a autre bon sa place au bande to bande ko barekeme salama. Mutu pas la causation ya ka ngam na bengo ya ko causation za fan. Ozana ni ya ka pour permettre tout ça ba transport, ba bis, moi café. Il y a plein d'histoires à faire ici, hein, donc il y a bonne foi. C'est ça secret. Donc, moi c'est Gitoko. Hein? Moi c'est Gitoko. Ozolula, na oyana olula na olete. Ça somme, hein? On va tout le savoir. Donc c'est un petit peu 6 que c'est moi boboto ya pembe. Baindo onde kwa baindo wana te. Gouverneur d'Arati lelo. Ah bah il a lelo. Aza cousine ye. Bah il c'est une ça marabiso bien. Tu as vu que moi il s'appelle oh betara moi ti moi nini. Mais la social ba la jani na façon nyoso. Ta to kat na ngam ba matin ngam na bango. Donc voilà un peu on appelle tout le monde ba ya to la jani. Jana ya mutu nyoso. Demain 17h tu oh pas égaux là oh sucre. Oh tout on va s'organiser pour tout le la jani fire. Oui, président, qui na province, place matanga awa na victoire izate baya pour na cotisation na bango. Matanga ezali et pas bango ezali na Delvote ba okende so 8 ans tout okenda ki kende na repassé sur le samedi mais tu sais pour na artiste ou de musique recueillement peut ça na Thierry na popo kabaka awa. C'est croisement Éthiopie. Place Jani Akolaka parce que dans sa tête pour ça répétition.
alors mal pas maman zozo gentil après ce espace naie abi ochango jana yi mwana ngati mokolo kore goya et on te vandi wana les premiers veillé na biso si attends de la kore goya donc nous on est là on se bat na ba mawete ndeni to sala pour te la ndeko biso moi je pleure mon ami à ma faille et puis plus mpangi musu ba façon ko le lete na lete ki ami et puis dans le leki mpanga munu et puis dans les membres de la fondation Tokanisa membres sympathisants. Donc voilà l'une des raisons naza et puis hommage na ezoya d'ici la semaine prochaine on compte à studio pour un hommage vibrant na Johnny Faye. To beta moi le solo muké ya fondation Tokanisa penza. Bon oui, fondation to créer yango pour soutenir les veufs et les orphelins et pour promouvoir les artistes. Donc voilà un peu moi boule pour promouvoir les artistes qui ont tout ça on bâti ba la membre tellement belé et puis to ndambaka social trop. To ndambaka social trop intervention sur ami bato bazana bon moi. Quand quelqu'un meurt hôtel la libota nae. Mais ça bazana ba opikilike bokungu banzoto botaou. Ndito kenda vers bango na personne ndakisa la vie na sans cynique sérieusement ben na personne to balancer image au moins ndenge via souffrir colonne bukana. Présent penza baye o bazali pe bana na bapoto ndeni bakoki kosunga fondation Tokanisa. O ba osunga ba benga biso ba contribution à plus 289 89 encore 97 076 na bandel plus 200 plus 243 89 89 97 076 au cheka code mboka pe numéro ya tel Robin ngamo komenga na message ozwanga to sunga to kanisa et puis to sunga papa sans unique azafma dans les besoins pour to sunga. Voilà. Ouais, présent moi il a fin pour to combination na zamba la pambola yo pamba ba mission mission espace oyo to répéter ka lobby to za na veille mortuel boya to kabola ensemble na Johnny Faye nzambe abomba biso. Merci chers téléspectateurs to comme na suka ndenge bolandi président alobi kaka kenon programme ezali moko dimanche déjà recueillement awa et que ça mana tchéri vraiment ne ezalaka boye awa na kati ya magazine Ngala News na émission Mopaya ne totiki bino vraiment à la prochaine. Babina sali pour Ngala News tanga masolo boucle.